namo kurera namo. Lipamboli babatelaka yango. Nzambe nde apambolaka. Amatisaka mutu pe akitisaka mutu. Nzambe tata apesaka bomoi pe mo pe kaka alongolaka mutu na mokili. Achio na mokili pa alongolo na mokili. Obotemi mobola pamboli okomi pe mozwi. Na lakisi bino ne bandeli ndeko na biso femme Tamar nenga bandaki vi na kati ya losambo. Lelo Nzambe ache bolingo na kati ya mitema ya batu balinga ye amoni neige. Ne. Chaba yuma na se. Balobela rayo. Paix, grâce, shalom dans de mer. Paix, grâce, faveur et beaucoup d'amour. Merci pour votre soutien. Merci pour tout. Nous vous aimons beaucoup, beaucoup. C'est la neige. Bébé, oui, ben, dis-moi à l'école maternelle. Bébé. C'est la neige. Bébé, c'est un rappel, madame. Chabayou Manassé. Chabayou Manassé. Yolo la soué côté la rayo. Yoka. Bébé. Paix, grâce, shalom dans de mer. Paix, grâce, faveur et beaucoup d'amour. Merci pour votre soutien. Merci pour tout. Nous vous aimons beaucoup, beaucoup. C'est la neige. Bébé, oui, ben, dis-moi à l'école maternelle. C'est la neige. Lit encore. Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote, mingi na bilene surtout ba bolinga kama maman Eliane Nitu. Pesibino ba mbote, j'espère que vous allez bien, j'espère que bolamuki bien. De mon côté ça va. Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe amawala musibiso na makasi ka ndeto bandimbula ngo ya 2025. Kolo Nzambe nanga inkolo yokalo sambo nanga nakumisi yo Nzambe nanga yozali elonga nanga kolo Nzambe nanga ikolo sunga kabana na yo kola mkesa habitude etende na lobaka toujours ce que Nzambe apesi un peu mabomo ekumi sans Nzambe pesa Nzambe merci parce que vie oyo eza ya bisote vie ezara ya bisote Bible la circonstance de tout ça nini tokumi sans Nzambe j'espère que vous allez bien. Sozambanal Bosso Talinga, je suis maman Eliane du service traiteur de correction la Providence, votre deuxième maman. Nasara bémission nangai sur le mariage, bémission à famille, société, bémission culinaire, vlog, télé-réalité. Ah ouais, diversité, ils allaient belé na Eliane Nitu TV. Il y a ma camonne na nengezala ah. Donc ceux qui ont le CP là, yoko taka s'abonner. Après avoir que s'abonner. Ou activer cloche de notification pour que ba émission comme la kaoso qui émission ainsi que ekoti tangu pe okotala na kosenga na yo o partager pe na bande ko mususu ona ba biso te ba ko kapio koyeba chaîne na biso oyo ya Eliane Nitu TV et merci mingi na bino nyo surtout oboza déjà abonné na awa na Eliane Nitu TV. Les longs makambo tozo kende ko solola tozo sola makambo ne la baka du vrai du vécu réalité. Makambo mokili ya onde tozo kende ko solola lelo ndenge naza awa eza na bandeko babenga kinga po bayebisa ngai toke do sola makambo bokolo ba yango kaka to sa ndenge ni so likamona esi to solola ngo kaka donc to sola makambo boye boyebi kende ko na biso femme Tamar abeta concert na awa na Paris azaki na projet akende ko beta concert na Bruxelles mais babenga po bayebisa ngai ke concert ya Bruxelles eza reporté par rapport à makambo oyo ezali sur la toile. Yango wana nde makambo toko solola. Deuxième oyo toko solola par rapport kaka ya munoko na biso bato. Likambo ya kanda mafinga eza ndeko moko ya mobali azwaki mwasi mwasi azaki na mbongo, mwasi azana bomengo, azana nyonso. Mwasi faki amema ana mboka France. Mekara pona munoko na ye. Afinga ki mama ya mwasi.
libala esilaka te libala esili tokobanda nano na oyo ya ndeko femme Tamar nde tokokota na ndeko wana ya mobali ko reproche mutu eza mabe te bandeko kolobela pe mutu kosali mabe eza pe mabe te eza malamu parce que nde toza l'homme parfait n'existe pas na se ya moi mutu aza parfait aza te biso so toba bakengeli oza mokengeli na nga na mokengeli na yo Bible yango ezo bala biso ke avant lo balikambu tourner le lemo na 7 fois faut koyeba ke bandeko ba public lokwa ba pasteur baza na bango ba businessman na ba businesswoman pourquoi parce que musala na bango basala kezaka nango gratuité liloba nzambe balobi bozwi gratuit bo pesa ngo pe gratuit mais normalement so totali bango bateya ka liloba so asiko teya asenga offrande ya moteyi eza nini eza ko tekela batu liloba ti to sisi ko teya bo pesa offrande ya moteyi yango bo pesa offrande ya salle yango bo pesa offrande ya voyage yango alors batu yango fo bazala pe na maloba malamu bazala pe ba exemplaire lolemo o ezelo komoko wa muke kase tumbaka mboka lolemo ezelo komo wa muke bomaka mukili lolemo oyo baby saka vi pe bongisaka vi ya mutu lolemo kaka o lolemo soki aza nango mutu moko boye azane na balabala ata fingi ata lobi bato bakokipe mingi te parce que baza na intérêt bakozwa pa mutu wana te mutu azotelema deja na misu ya bato na liboso ya bato aza kote ya bato aza kolakisa bato loba nzambe na suka nango bikopesa epi baofrande mutu ndenge wana esengeli abatela eloko na ye abatela likabo na ye abatela mosala na ye po yango nde eza gani mpe na ye bachantre loyembo eza gagne pe na bango po basalaka yango gratuitement te soki basali banzembo batekeli bino yango ezala bamusicien ya mokili ezala bamusicien tobengi gospel oyo bibengi ya nzambe bango nyonso tu batekaka banzembo na bango bango nyonso tu batekaka liloba musicien ya mokili so asali banzembo na ye bibokende kotelecharge yango ya nzambe pe so asali bokende kotelecharge elakisi nini baza koteka alors tant oza commerçant il faut zala na lolemo malamu il faut oyeba kosolola oyeba ke musala nanga ona zo sala oyo eza musala moko ya public soki public wana tourner nga le dos na rozasio le kwa kolia te parce que tant to mona ka bango surtout babandaka musala bayaka mutayaka penza o abandi kosala nzambe aza muta ha bazalaka na bango te babandaka na pasi espoir mangenge espoir tio mona pelo binzamba sali nini apamboli alors lipamboli faut oyeba ko conserver lipamboli na yo maloba oyo eza kobima na munoko na yo mutu o bingami mosali ya nzambe il faut être la différent na maloba oyo eza kobima na mutu aza ignorant o ayebi na ye liloba nzambe te po bible ezoloba ke basali ya nzambe bakozala juger doublement. Concert, il fallait qu'il y ait à Bruxelles. Producteur annulé concert. Annulé ma reporter concert. Pour aligner na mu pepe oyo. Et si la mu pepe yango ya nini. Boye bibino moko. Ndoto le baka que. Poto ezali cimetière ya artiste. Oza la gospel. Oza la mondain. Na poto oyo. Po bimisa penza mutu ezalaka facilité. Alors ndeko na biso tama nzamba sali ngolu amati mangenge nga amati nzambe apamboli ye nzamba apamboli atie bolingo na kati ya mitema ya bato pona balinga ebo tindela e video oyo ayoka nzamba atie bolingo na kati ya mitema ya bato po bato basala nini bato balinga ye bato balingi pe ye mais lolemo maloba na ye moko esalike bato babaye bino ba ibosa ba mission te bozana pona kokoma bona ba vie ya bato yo ya kosala nini soko oyoko tala po nini oyoko tala po oyeba pe ba vie ya bato soko otalite ko yeba ba vie ya bato te mais lokolo yaki ko tala ko commenter na ote bolingi ba vie ya bato po bato wana so ba vana ba wana ndako tranquille elo mo esala malango te mais tango bato ba ye déjà na makambo sur la toile po izama loba ye moko ndeko na biso femme Tamar lobi nga soki likamu na ngeza boya nango na réseaux sociaux ye moko loba kinde ngwana boya nango boya koloba réseaux sociaux za malamu soki likambo ezali boyela ngango na réseaux sociaux voilà pourquoi nous sommes koleka na réseaux sociaux nayebi ke place azali je sais pas peut-être aza ko regretter nayebi te maloba oyo tolobaka na munoko na biso bandeko na ngai lolemo na biso za mbeli ya minu mibale maloba oyo tolobaka faut tosalaka très attention
na maloba oyo tolobaka na minoko na biso. Awa image oyo tokotala eza awa nanu femme Tamar amatina abandi nanu komata na ba avion te po bandu kende ba gauche droite. Bomoni ndenge azali ya likambo ngala lobike mingi bato basala ko basali oyo bayaka pa nzambe basi babongi bazate bayaka toujours bazana na kobonga po mutu nyonso tokendaka pa nzambe na intérêt biso nyonso tolukaka nzambe na intérêt mais kasi ntango nzambe apamboli oyeba koconserve lipamboli na yo totala nano. 16. Je suis choqué à l'objet. Je vous envoie comme le brebis au milieu de l'ouyoka. Déjà, loup bien-aimé, banda mokili, zala mokili. Nan confrontation, zala entre moutou, nan loup. Banda mokili, zali, nan ba enregistrate. Et si ba moutou, azo tenir liboso ya loup. Mais hier, soiseau, lo banabiso, alobi, na tindi mino, loko la ba brebis et pas ya ba loup. Écoutez, mais j'aime ce que le Seigneur Jésus alobi. Na yebi que c'est dangereux. Mais je vous donne des stratégies. Je suis choqué. Dans Matthieu chapitre 10, verset 16, je suis choqué à l'objet. Je vous envoie comme le brebis au milieu de l'ouyoka. Déjà, loup bien-aimé, banda mokili, zala mokili. Nan confrontation, zala entre moutou, nan loup. Banda mokili, zali, nan ba enregistrate. Et si ba moutou, azo tenir liboso ya loup. Mais... Ah, femme Tamara, banisko comme taba avion. Ah, poto, hein, Paris. On a 12 ya Kabila. Tiens, quand place au tiens internet. Quand t'as mon internet. Vous êtes en train de faire la promotion, ce n'est pas notre problème. Ah oui? Nous, c'est la prière. Nous, c'est la prière. Nous, c'est la prière. Comploter avec tous les prophètes de francs-maçons. Comploter avec tous les prophètes kabbalistes. Biso to la taka tojite, biso to la taka croate, biso to la taka kipate, biso to sala ka prière ya formalité, biso to tanga ka te, biso c'est la prière, rien que la prière. So comme on dit prophète moko, na ba zambala na ba nini, ya tuna etadam na ye. Ye bisa ye ha, tie la biso vidéo. Tia vidéo nyoso ko biba. La fille de Stella Ndimba. La fille de Dodo Kamba. La fille de Nazoyo Bisayo, ne suis pas n'importe qui. Tout n'a de l'île Simon. Non dans les lots de Sofandayo, Moutou Moko te koyoto maboko n'importe comment. Et c'est dans mon ayo to yebite. Fin nayo to yebite. Otabuli nanza menengi to yebite. Na ya muzandi bocha maboko. Salité. Mocha maboko. Bien aimé. Problème est ça. Maloba mabe. Aba mwana maloba malamwe. Ayebesika akui. Nous allons nous retrouver encore dans la prière à 22h. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je souhaite que la paix et la faveur vous accompagnent. Bandeko lipamboli babatelaka yango. Lipamboli babatelaka bouti wana komona ndenge ndeko na biso e bandeli ya musala na ndenge azalaki. Nzambe asopeli mafuta asali ngulu. Abandi komata ba avion. Abanda kana na économie, lilo komena ba première classe, ba business class. Kopesa nzambe apambola ka muta travers batu. Azo toucher mitema ya batu ba pesa yo ba kabela yo. Maloba oyo kaka. Mute salinini eye ko bibisa makambo. Mutu moko aye atembala moko abanda ko critiquer ndeko na biso a mwasi te. Ndeko nde aye na maloba. Oye sali ke batu baya babanda kopesa ye ba réponse ya motindo oyo kaka nzembo ya salite likambo libala nanga na sengilola musala nanga mama na sengilola ale po ale nzembo na sengilola ale e matisio mapeka ozwi vertige ale okomi komona batu nyonso lokole lokote lisakolio mosala nzamba sakolaki ekokisami to ekokisami te tala bomulake na batu mosusu banema sika te na baza na eloko ya nzambe okomona ye te na politike okomona ye te na koswana okomona ye te na makambo ya salite oyo po niveau neyema sika te ndazali neyema sika te ndakabelaka bato ba eglize atondi eglize akabeli motu zwa
azwi lupango akabeli mutu zwa azwi mutu kakabeli mutu zwa femme Tamar yoso kaba deja tali nzanga nido ata dembu mapaipai mukolo kaba moto kolala pongi te femme Tamar boza bato ndenge nini ngane na sabo ata bayibisinga lola eza na église ya femme Tamar na mobile na ye na boyebisa nzambe na koka ba black wana te na okota na église ya femme Tamar te eza église ya busoba na koka ba bêtise wana te. Oh maman boluka succès. Voilà. Awana tokoti kotala bongo ezalaki lite ya kanda oyo alobi oyo amonaki akokaki koloba pona femme Tamar nde tolobaka lo lemo ezelo komuke mais lo lemo ezakaka emuke na kati kutu babombi yango mais malobaka emana kati ya munoko na biso lo lemo oyo yango nde sakani ebomaka mokili yango Bible yango ezobaki avant koloba tourner lo lemo cette fois parce que musala oyo o basala nzambe biso nyoso tuka tolo ba misala to sala ka lipambole utaka pa nzambe bango nde baka baya koteka liloba tango muto obeta concert oyo koteka babiye na yo tango zoteka babiye za po bato basumba baya bakota batala message nini oyo yo kopesa bango mais tango komi ko basumba ka mama be bana na bango babela bana na bango baza bagwatre bobela ba infection bobela ba cancer esikande maloba wana ezokisi mitema ya bato maloba wana ezekisi bino bozotala na bino biso betosaka bemission soki ka tongo etani telefone ebandi babandi kotinda ba video babandi kotinda ba telefone ba video bino obosaka musala ote boyebi te makambo nini oyo biso to yokaka pe oyo biso to monaka na bandeko obatalaka biso bemission toza ko multiplier pona ko bebisa te za pona ko bongisa epai ndeko mwasa kwesa maki akoka ko telema nzembo ka yemo yembaki maloba mabe ebongwana maloba malamu yemoko maloba mabe o abimisaki wana akoka kubongola yango akomisa yango maloba malamu bo maloba oyo e blessé bato to suki wapi ba benginga ke concert ya Belgique ba reporter yango producteur a lobby ke mama ndenge to zawa poto yozomo na poto ekunda ka artiste ezala mondain ezala ekunda ka artiste mama malobo lobi ngana ko perdre mbongo na ngai te mbongo na sina futi sal bakozongisa te tozela nanu mupepe oyo eleka so mupepe leki sala effort batu bazongisa batu na mitema batu bazongisa yo na mitema na bango comme ça tokosa nini tokobongisa date mosusu pour na concert tala sko muto yaki déjà kobeta concert na yo na France aussi si France nazo ke le kobeta na Belgique faka beta na Belgique le 11 tala Belgique est raté pour na nini pour na maloba lo lendo ezantina te bat bobenga mamelian yo na koyena nga mama ekalambai nga na côté la mai ekalambai te na côté la pe muto te na toujours au milieu du village bongo le ça du visage nazara toujours au milieu du village na rateke na côté non maloba na biso oyo maloba ezala yema ekalambai maloba lobi sepeli sinani sepeli si batuta yo kutu po déjà za na ba fanatique na kati église yango ndezo bikisa mais lelo nde toza bosoko lobi nazo ya kobeta na Paris na France batu ba ko kende te parce que batu ba dégoûter maloba na ye batu ba ko kende te ba ko yate pona maloba ba dégoûter maloba ko yate ndeko mobale bozo mono yo azwaki mwana mwasi moko azaka na biso ana poto ndeko wana ya mwasi azaki na mobali na ya kufaki atikala ke bomengo balingana kina ndeko mobali oyo ndeko mobali abandi kolia mbongo me tango kaka fingi mama mwasi nzoto ya mama mwasi mwasi alobi nga mbongo na nga okolia lisusu to kotikala wapi na Congo poto okolia lisusu te pona nini pona maloba mabe Pona lolemo libala ekimanga lolemo libala panga lolemo baboti babetuna lolemo kaka pona lolemo libala ekimanga lolemo libala panga lolemo baboti babetuna lolemo kaka pona lolemo libala ekimanga boyoki bango bazoyemba kaka pona lolemo
bato bazoyemba kaka pona lolemo ezali Mai Kalambai na Michel Bakenda. Kaka pona lolemo libala ikimanga, lolemo bandimi bakiminga, lolemo publike eboyinga, lolemo na biso bandeko lolemo. Lolemo toza koloba pona kobebisa te kasi pona kobongisa bandeko na ngai. Pona kobebisa te kasi pona mwana mbali obomoni alembongo ya ndeko na biso ya mwasi. Metango komi ko forcer ndeko mwasi ke ameme na poto ndeko soko ayebise kini afingi nzoto ya mama ya mwasi ndenge bomoni wana. Afingi nzoto ya mama ya mwasi. Mwana mongo alobi yo fingi nzoto ya mama nanga poto ko ya lisusu te. Nini bebisele makambo. Lolemo tango mwasi alingaka azaka boyete azaka nzoto mike mwa mwendo. Lelo ko madine fuloko la fali. Pona nini? Mbongo ya mwasi. Me mbongo kimie pona nini? Pona lolemo. Tango toza koloba boye bandiko za pona ko bebisa te, za pona ko bongisa ko se corriger biso nyonso auto se corriger. Eza pona ko se corriger biso nyonso ko yeba ko répondre na ko répondre muto ndenge nini, na ko koloba na muto ndenge nini, naza muto na lekaka na miso abatu, naza muto na simbaka micro, naza muto na yembaka. Est-ce que le kambo soki na lobi, public ko sepela nanga, te ko sepela nanga ete. Bato batala kanga, est-ce que bako sepela nango, to bako sepela nango te parce que tango zo sala musa, oza na posa pona bato ba linga yo. Ozo sala ngo pona yo moko te. Poso bio sala ngo pona yo moko, osala ka yo na kati ndako na bana na papa. Bino la bino kame tango bimi nango libande za pona bato ba linga yo. Donc quelque part na place moko femme Tamara zolo banzambe ba oyo bakei bazonga ye moko comprendre que non. Bato basali nini? Bato bakei. Alors pona lelo namoni tokotika na nanu wana pona sikoyo. Lipamboli babatelaka yango. Nzambe nde apambolaka. Amatisaka mutu pe akitisaka mutu. Nzambe tata apesaka bomoi pe mo pe kaka alongolaka mutu na mokili. Atio na mokili pa alongolo na mokili. Obotemi mobola pamboli okomi pe mozwi. Na lakisi bino ne bandeli ndeko na biso femme Tamar ninga bandaki vi na kati ya losambo. Lelo Nzambe atie bolingo na kati ya mitema ya bato balinga ye amoni neige. Ne. Chaba yuma na se. Balobela rayo. Yolo la souhait côté la rayo. Paix, grâce, shalom, shalom dans vos demeures. Paix, grâce, faveur et beaucoup d'amour. Merci pour votre soutien. Merci pour tout. Nous vous aimons beaucoup, beaucoup. C'est la neige. Bébé, oui, ben, moi à l'école maternelle. Bébé. C'est la neige. Bébé, c'est un rappel, madame. Chabayou Manassé. Chabayou Manassé. La rayo. Yolo la souhait côté la rayo. Yoka. Bébé. Paix, grâce, shalom, shalom dans vos demeures. Paix, grâce, faveur et beaucoup d'amour. Merci pour votre soutien. Merci pour tout. Nous vous aimons beaucoup, beaucoup. C'est la neige. Bébé, oui, ben, c'est moi à l'école maternelle. C'est la neige. Lit encore.